Tango zoloba makambo susu yebaka likambo na zoloba o na olobela nani et okoma wapi et kende wapi. Peut-être que osala kango exprès webi ke nona tumbula mundibu mundibu aloba na bimisi nzembo nanga na chrétien mundibu akoleka opelisa moto po pesa nga mwa base po bazaka bato liboso ya ko provoquer. Après ba ya ko loba ke no biso to chrétien to luka otumula ba poto zwa succès. Mais un grand monsieur comme Inos Bi, un grand artiste, oyo ngape na kolinga azalaka existaka toujours poto tetanaka. Ya dit que mundibu so zo bimisi ya ka mabe. Ke bana ko dinda pe so mundibu abimisi. Ayebi yango. Donc ngape na yeba ke na yeba ngape ke no soka zo ya. Parce que na fona batunanga na yebi ke soka zo ya na kobanga. Soka o tcha tuka fona bongama. Ah bon? Yango mwenye no ba ke za problème ya soit mutu pe to mela kati. Mutu akomela pe alobi biloba loba. Mais ce qu'on a niveau au wana ya kobenga tata mukolo lokola ngabo mwana ndelo lokana comprendre ça emeleli nini alcool diamba drogue tout loko nini vous comprenez pour na lukina comprendre nini na comprendre te mais tant na ko fanda na bia ezali makambo balabala ba mesana bongo ba impoli ba mesana bongo to mona be impoli musu kobenga mikolo na bango bana wana ngali na talise kaka keno leki na linzela no ezala bien. OK. Avant le makambo susu il faut raisonner bien. Respect oyo yo ko pesa nga na miso batu na yo atana bato sola nga mo na téléphone yeba ko zo mizongi c'est la paix en même temps respect wana. Papa Sig, Papa Sig, ayema be. 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 Telema mwana, tobeta tobina, telemisa yaya, ngongi tobina, ngo. Maniako, ngongi tobeta, ngo. Tombola yaya, ngongi Zambina, maniaka, ngongi tobeta, ngo. Osi Sante, telema mwana, tobeta tobina, telemisa yaya, ngongi tobina, ngo. Tombola mama, ngongi tobeta, ngo. Manioko, ngongi tobina, ngo. Ba vie na YouTube na osamba samba même pas pour déjà ngona pe kutu na laxi batu kake na zakaka mutu ba vue nzete ngona ebimi ezo évoluer même pas nde ba misu na misu e bandaki tolinga ko lakisa na batu teke na sala makambu po batu ba mona ne poussa ko moni mutu tam soit kende ko soba ba vue ba mona ye pas sali tant to sali te ton limite moni na zone na plateau no ka keno ton limite on accepte très bien to pipo na so bilamba ah là c'est bien na boy na nga ko leka tam so ba télévision ko sala ba débat inutile na zongeli nini travail kota ce que logo nini ofona pesa batu e kokutana batu na moment oyo na temps oyo na robimse logo oyo e ozongisa na top il faut que olongwe pa mundibu koto ke il faut simba et ça la nga fier na mona ke batu na nga so ba ke place po ba ke na ba kutu désordre ba panzaka ba orchestre moi pe na oka kuna batu bakomi kolongwa batu bakomi sala nga mona wana soldat et ça ba o da lesa ki bana hai oh là là na lesa bana hai de lesa bon déjà donc so ke kuna donc ke ko tongi ya ko yana makambo bo comprendre te quoi là c'est ba misa mundibu L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour amis fidèles internautes, vous qui aimez cette émission et vous qui regardez souvent cette tranche d'animation Jardin des Stars. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez. En ce net moment, vous nous suivez un peu partout à travers le monde, à travers les pays, mais comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Comme d'habitude, aujourd'hui dans cette émission, nous allons, n'est-ce pas, devoir recevoir notre invité. Il s'appelle Robin Omundibou, avec qui nous aurons quand même le temps de parler, n'est-ce pas, de la chanson Nzete, pourquoi pas, l'actualité musicale où ils ont dominé actuellement au niveau de Kinshasa. Donc je suis avec mon invité avec qui nous aurons quand même les parler, tout sauf rien. En même temps, j'en profite à cette occasion pour dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent, à commencer par le boss Eric Mandala et sans oublier au code Willy Mouchen, le véritable code qui nous suit depuis Dijon. Merci beaucoup infiniment. Donc, nous sommes avec notre invité, Robin Omundibou. Solo là vraiment tant soit paix et surtout dans single Oyo Nzete. Est-ce que Nzete yango batu bamati yango jusqu'à présent parce que zalaki vent et est-ce que comme tempête toujours maquillé les belles dans Nzete, il y avait quand même un moment Oyo silence absolu nangambu nae boy ko les la télévision et par après à Elibiso Nzete. Robin Omundibou, bonjour. Ouais, bonjour Mike Lokamba. Bonne santé. Ouais, ça va. Voilà. Avant de côté la vif et masolo na biso, j'aimerais savoir que sa point de vue nayo par rapport à l'éruption volcanique au Ezole Kanakati Goma. Ouais, vraiment ma frère Nabiso ya Goma, nos frères et sœurs de Goma. Bon retenir que non, on est de cœur avec vous. Le Congo c'est notre pays, bien que vous avez choisi d'habiter à Goma, dans la ville de Goma, mais on compatit avec vous. Et pas sûr, balobaka pas celui lobo ko douleur nango ki taratina lokolo. Donc on est de cœur avec vous. Et ça catastrophe moko naturelle. Et c'est le Dieu qui connaît. Nous avons que la mokili et puis que la va effet na yeba makambu na ye. Ye mutu yebi pourquoi et ça les mabongo parce que na miecho yo solution oyo ngai na kopesa bino na part na nga ko ute pa na part na nga e ko ute pa na nga Robin Omundibou ezali ka ko zongi sabine pa ya Dieu le créateur. Je sais que il nous a pas abandonné, il ne vous a pas abandonné, il est toujours là avec vous. Et ce n'est pas un moment bien où tu refanda to bando seka kaka. Et un moment où il n'y a pas si belé beaucoup d'entre vous batiki banda kuna bango batiki ba bien juste quand pour une catastrophe et naza na ngana ba millions ya kopesa binoté mais au ngana kopesa bino na ngweza ka eza Bible lo sambo ba prière na biso penza epai na bino nzambe abatela bino azwa soin na bino et gardons toujours la tête haute quoi. Donc c'est le Dieu qui connaît et puis c'est lui qui va donner des solutions à tous vos problèmes qui est nos problèmes aussi. Merci beaucoup. Très bien, merci. Très beau message venant de l'artiste Robin Omundibou. Voilà, bon orchestre, ça va? Ouais, le groupe Chiffre 9 tel que je m'en abisso, tout le monde, ça va? Ça va. Voilà, donc moi de mon côté, je sais déjà que en tout cas, la évolue, ça va. Tout le monde se porte bien. Okay. On se doit bien. Et voilà. Donc, mais quand même, il y avait des départs quand même. Peut-être contre-temps et voilà. Tu joues à répétition,
bao pe bazu ba contre-temps ba se justifier, bao pe ba moni que ba se justifier. Nous on fait la musique en fait. Donc avant tout le groupe Chiffre 9 c'est Roby de Mondibou avant. Voilà. Donc, voilà, très bien. Alors parlons de la chanson Nzete. Ils ont déjà sur la plateforme et à téléchargement surtout. Pour le moment, ils étaient avec 306 000, donc 306 000 views déjà dans l'espace il y a une semaine. C'est bon? ma boko pona bino. Yemu dukutu. Muto na tembe. Au vocataire va falloir prendre biso. Dans une semaine 306 000 vies. Voilà. Dans une semaine quoi. Donc, par rapport à les millionnaires, on a tourné par rapport à ça. Ça va dans les millionnaires, Tilelo. Dans le monde, on millionnaire. Voilà. N'est-ce pas que tu as millionnaire? Voilà. Par rapport à Nzete, déjà 306 000. Par rapport à Robin Mondibou, l'homme des vues, l'homme des millions. Ça évolue, n'est-ce pas, il y a une semaine. Tant on a commis ça, on a le million de vies. On a le million de vies par rapport à Banzembo Nanga. Na lobango poza unga na osala. Vous comprenez Mike? Donc tchana no boye ba yeyo ba Banzembo na misusu ba misu na misu ba binananga et tout. Donc na lobango par rapport yanga Banzembo Nanga. Et puis na biba beta maboko par rapport ya nini? Ba beta maboko par rapport ya ke Banzembo Nanga onga na kumisela ba vu nango. Et ça ne même pas bouillé dans une semaine en fait. Okay. Vous comprenez? Donc surtout salibo déjà dans une semaine pour la besoin de réussite. Donc ça veut dire que non, à atteindre déjà vers les millions. Okay. Vous comprenez? So, okay. Dans une semaine, multiplions par 3. Okay. Donc dans 3 semaines, tout ça est millionnaire. Très bien. 100 biloko on a binoana, Google. Là, on a Google ADS. Voilà, donc nous on évolue. Bati au côté biso, na bi que oyeli na ba esprit oyeli. Quel esprit? Na yebi esprit oyeli. Comment est la température? Na yebi très bien. Na yebi déjà donc ba limba la moko kuna. Donc ça veut dire que ça veut dire que yo kanga Mike. Ça veut dire que ba vie na zaka kamuto ba vie. Très bien. Olongola ngango te pour na zaka kamuto ba vie. Voilà. Musique ya kitoko ngana salaka. Il y a un te pesa ka ba vue. OK. Musique comme malonga ya bien na salaka. Il y a un te pesa ka ba vue. Voilà. Polémique était un te pesa nga ba vue. Très bien. Et ça musique. Donc so comme on mundi bo salaka ba vue, c'est ka salaka la bonne musique. So comme mundi bazo critiquer batumsu ba salaka ba vite, c'est ba salaka musique ya malonga te parce que musique lelo so eza malonga et ko pesa ba vue. Ba ko yoka yango, ba ko tala yango. Très bien. Voilà. Et surtout que vous évoquez le mot très important. Na vous voyez toujours ma musique. Le bas déjà dans l'émission na Yambayo, so ça la musique a bien au peso ba vio. Alors tout ça la moi rétrospective. Kitaka na goûter mbala mo na yebi que faut kitamba mo na goûter. Na yebi que faut ya wana mbamo. Na yebi que faut kitamba mo na goûter. Na yebi. Tout ça la moi rétrospective mouké par rapport à la chanson na yo et marca et récolta succès énorme. Tout ça la recul il y a une année passée. Aujourd'hui, Missou na Missou, 22 millions. Voilà, mais beaucoup pour notre très bien. Voilà. Toye, aujourd'hui, Binananga, 3 700 000. Voilà. On a espace à une année. Et puis, Tokiti n'a goûté 719 000 dans 6 mois. La chanson comme Tonight, 231 000, n'est-ce pas, il y a 5 mois. Et aujourd'hui, tous les étés, dans l'espace, il y a une semaine, 306 cas. Alors, comment différenciez-vous en termes de views na Dengue ou Bandaki, na Lelo, au sommet, augmentation, ou bien diminution? Je suis l'homme de terrain. Pour vous dire que quand on a le bail makambo ba vie, ba tu ba le gars qui belé ko le ba vie, à ce somba ba vie. Vous comprenez? Ba vie musique ba bimisaka ba raison la plupart na mona ba grand musicien mboka oyo ba bimisaka ba vie wana zo booster yango osala ba Google ADS osomba ba vie et tout ba bimisaka yango Léon na sali ba vie muke malgré ça malgré nga na sali ba vie muke j'accepte na ndimi mais so na osala ba vie muke ezali par rapport ba raison eza hein. Ça ne veut pas dire que non on sala la bonne musique, je fais toujours la bonne musique mais ma musique que je fais ils ont accompagné dans le mode de vie à battre. En fait, je suis l'homme de terrain.
Tant na olo bango na zo répéter ngo c'est par rapport à quoi? Par rapport à ma musique, elle est basée na mabina, ba ambiance. Mutu fois ba kene na lati bilamba na ngabo na sali semaine mobimba. Weekend nazo bima nde na bona ozonga tamsunda kuna tongo. Na ke osepela soit na famille, na mère, soit na kenga moko et tout ça dépend de l'écoute la moto. Ma musique ma musique accompagne les gens, les hommes à partir il y a la énergie au wana, il y a mouvement, il y a batu. Vous comprenez? Quand on fait l'analyse bien. Analyser ce qu'on mis sur la mise Bimaki en 2019. Binananga on le battait de marcha qui était et marcha qui bien. Et bien en 2019 même PKK. OK? Oui, à tout côté 2020 binananga na mise la chanson Oyo et tambusinga un peu partout, yo yebi qui na tamboli un peu partout. Na ba pays belé Afrique. Et bien nga tu Europe. Si hôtel Accor Arena na zongi nanga notre zongi na mois de mars ti lelo nyon ça presque bloqué. Vous comprenez? Mais quand ça analyse Robino Mundibu ba vie na YouTube na samba même pas pour déjà ngona pe kutu na lati batuka ke na zakaka mutu ba vue nous étions en ngone bimi et je évolue même pas de ba misu na misu bandaki. Ba misu na misu zaki et ça a 1 million de vues après 40 jours. Donc 1 mois et demi. Mais les lots tobeta masola 22 millions. Biso to batoyo to blizaka ba étape te. To linga ko lakisa na batu te ke na sala makambu po batu ba mona. Ne poussa ko moni mutu tam so akende ko somba ba vivre ba mona ye pas sali. Quand to sali te ton limite. Moni na zone na plateau no ka ke no ton limite on accepte. Très bien. Tu peux pas faire bilamba. Ah là c'est bien. Na boy na nga ko leka tam so ba télévision ko sala ba débat inutile na zongel nini. Travail. Quand est-ce que logo nini ofona pesa batu et recoute na batu na moment oyo na temps oyo na robimse logo oyo et ozong sanga na top. Voilà. Vous comprenez? Donc la musique avant tout reste la musique. Musique il y a bien et pesa ka pe makambu ya bien, Mike. Mais ça on se faire comprendre. Donc ce moni dernièrement na bimisi 2 titres na tango ba confinement et ça li marque ndenge sali ezali par rapport ya terrain. Bar, mais à bar, musique na ngebeta na bar, boîte, fête. Ba bina nga. Ba yoka nga muke, ba bina kandenga. Nga da plus mingi batu ba bina. Nga soki na bini cité na oka goûter. Taneti awa na vidéo mo awa. Donc yango nazola nango pena donc yango pena mutu salinga penda esengo et pesinga pour ça ko loba boy. Taneti vidéo pour moi. Et on a des mutu da kata musala, tu vois? Comprends? Là c'est mon libre. L'expression de musique à Robino Mundibu. Très bien. Donc Robino Mundibu, donc grâce à nous étions na bandi pour retrouver les sous-sous, la fanatique nanga. Très bien. Moni, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous en abisoka ba millionnaire, malgré tout ça li na goûté, malgré na ninte, on est toujours des millionnaires. Par rapport il y a musala kitoko to salaka ba millions de vies créé qui ba débat ba OEP ba saki ba effort ya ko sa musala kitoko ba juna bango pe ba millions de vies ba OEP ba mona ke ba soba ba sala ba Google ADS pe sa bango ba vieux belé pona ko luka ko prouver ba ninga ki ba salaka ba sali yango pe kaka mais oza important c'est la réalité vous comprenez au ko sala pe ba millions de vies yango betaka na bar binisaka batu betaka ba concert yango pesa important côté la yo mbongo et côté la yo ba kashi orchestre ne tourna ka bo vivre yango pesa important c'est bien beau de faire de millions de vues batu ba moni parce que natango kalanga ton na lobaki na yebaka teke ba Google ADS ezala mais vous avez la Google ADS trop hein? Quand entendez-vous parler à Google ADS oh bisope to yebi que ADS c'est ça ba yeko après tant na bimisi ADS là juste pour na sala le marketing produit na marketing siko ba yeko yebis oui ba ezo baksa ba vue grave yebaksa na ndenga ça promotion artiste oui et na ndimion banze muzo mona dans 2 heures du temps 2 heures du temps yo oh peut-être nzembo yo na moment ça ba vivre en tout cas 5 personnes na famille faut ba kufa
Et 5 personnes ont beaucoup de sali ba vie en tout cas où ezali et normal. Ça musala na bango malamu te ndengo to loba tout à l'heure tantôt. Non, ezalaka progressivement musala malamu ekozala ba eyaka mali. Na biso ke na miso ngana toute la tolo et ça qui na 2 jours te 1 million de vues. Ezaki temps, ezoki ti après 40 jours ça 1 million de vues. Après ba ko voir comment que lengi nango soit après na 1 mois, après to sanksi ba hotel accord arena na beta ba découvrir na et ba ndiko pesa. Vous comprenez? Donc, ils ont temps. C'est toute une gamme. Vous comprenez? On peut à briser une étape. Bon, c'est bon. On a la chance de briser une étape. C'est bon, on les a ponés. Mais sauf que, on a un bosser, on a un artiste à venir. Tant que vous avez un bilogo mobo, tout ça les logos pour baninga ba osala ngo mikolo yo. En tout cas ça le ko là donc comme na comme bima donc fainéant en fait. Ngana mi mekaka. So na juste 0 na mi komisa. Na osala effort pour nazwa 1 et non na ke ne ko tricher pour ba mona ke non nazwaki omoni donc nga nazaka mwa bongo na tali ke non oh boyo ko betela nga masolo ya Google lelo Google Ads lelo mais na misu na sala ki yango te malgré batongo ba sala pe ba Google Ads yango lelo ba okomaka ba 22 millions te ndenge misu za nango au moins quand tu as Google Ads ma suka kana ba 1 2 3 bloqué na donc selon Robin Mondibou il y a quand même des artistes congolais au bazo salela Google Ads parce que ba yeko proposer nango ngana moni ba yeko na boya ki yango ba yaki ko proposer nango et comme il faut fouta ba au fouta ba mbongo mo boye ba 1000 euros 2000 euros et tout ah nga musique nanga ndem tu faut kotela nga l'art oui na ko sa pe publicité ya musique nanga mais YouTube ndeza bonoma yango tu faut futanga nga na ko ki no bimsa su mbongo te carte bancaire nanga na cha pour na zo ba vie donc ba tu ba retenir banda le temps que Robin Mondibou naza na 22 millions nanga na misu je suis toujours millionnaire en termes ba vie. Très bien, voilà merci Robin Mondibou, merci. N'habitez cette fois-ci tous en élément moko bon service et surtout na ba. Et ça va nzete, tout ça actualité ça va nzete. Nzete besoin de souffle. Souffle donc voilà quoi. Hein? Voilà. Tout le nzete rapide. Voilà tous nzete avant tous nzete, j'aimerais dire un grand merci la Papi Boza Monzali PM Fondation. Nzete c'est parti. On a musique à Pamba. Musique à Pamba. Est-ce que n'a pas micro au coma? Chaque base. Si moi ça a sommi dans bien. Ma loi est On va danser,
telema mwana telema mwane tobeta tobina telemisa yaya tobina tombola mama ezambi na ngai manyongo manyongo tobina danse kamata on va danser lele on va danser on va danser lele ola ola la 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 on va danser lele on va danser lele ola ola la la tombola rabi bokole babisi kasinga nyau sasa mongala tombola beti bitilo manyako manyoko tobeta Kiki Palmi la Palmere Ricky Sengele Tobina Ozi Sente Dose Yo beta fo beta ngongingo wana kwa Papa Chique telema mwana tobeta tobina telemisa yaya tobina tombola mama tobeta manyogo manyogo tobina danse 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 abena chou on va danser lele on va danser lele ola ola la 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 on va danser lele on va danser lele ola ola la 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 telema mwana tobeta tobina ngongingo ngo manyoko manyoko ngongingo ngo ngongingo ngo voilà. Très bien. La chanson Nzete. Voilà, en tout cas, votre passepele, souvent on a bonne musique au Salaka. Mais tous on a la chanson Nzete. Oui, votre passebele, votre passepele nango. D'abord le message est qui ni na katsanzembo. Message est d'abord Nzete. Rendre hommage à Nzete. Quel Nzete? Bah tous on a Nzete. Bon? Avant tout, na rendre hommage à Nzete. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? De toute ma vie, l'artiste s'inspire selon ce qu'il vit, selon ce qui lui entoure. Voilà. En fait. Nzete, c'est l'arbre. Donc, Nzete, c'est l'arbre. Peut-être il y a des Congolais, il y a des étrangers qui nous suivent à ce net moment. Okay. Il faut comprendre, ils aiment Robin Mungibou. Oui. Le titre Nzete, ça explique, Nzete c'est un arbre. Okay. Voilà, de toute ma vie, nalinga nature, nalinga Nzete en fait. Mais je pas tout na fanda, na la chance ya kozala na lopango mo ezana Nzete te. Okay. Nzoka kolinga Nzete, nde na banda kolinga Nzete, na banda kolinga bonheur. Na banda kolinga vie en fait. Mona na luka ba bipi pa ebele ya kofanda et je remercie mon beau Dieu oyo a bon Dieu oyo a kumbanga na lupang oyo. C'est fait que na ya esika awa na mona ba Nzete et puis Nzete et comment pesanga ba fruit nazaka ko somba et tout awa naza na une affaire ya ba na kozata na 7 arbres à fruits différents. Moi j'aime ça parce que je suis de l'Alliance universelle. Biso toza ba carnivore té, toza bateau ya fruits, graines, légumes. Donc koyana ngana esika on a trouvé bonheur moko boy. Habité il faut na lukana rendre hommage na Nzete parce que Nzete même tozo pesanga ba différents fruits o. Ozomon a toza soko le bo bima moi muke moi le bosoko na niveau koyoka mo ina chaleur moko koarte. Donc Nzete c'est la vie. La vie c'est Dieu. Voilà. Donc, très bien. Voilà. Et na lobby il faut na rendre hommage na Nzete. Ozali lo eza naturel nzamba créa. Maintenant on a rendre hommage na plaisir on na zoyo kate. Faut na rendre hommage
na plaisir moko bo oyo bato tout ba ko se retrouver en fait na tangi na yembi na ka nzete mais nazo obligé ko yemba te nzete pesa nga ba fruits nzete pesa ngai oxygène et tout na meki ko kende na moi slogan oyo bato nyons tout to mesana ko loba parce que mutu na mutu loba pe nzete na marque na ye. OK. Vous comprenez? Très bien. Non non to yebi ki soki mutu ayebi soki na matso nzete asali nini. Donc ça veut dire il va te faire balader. Quand quelqu'un un Congolais, surtout un Kinois, te dit non, Matson était, ça veut dire qu'il va te faire balader, à promettre quelque chose, il ne va pas te donner. Donc à promettre que peut-être mbongo, mariage, bolingo et tout. Là, c'est vrai. Donc voilà. Il y a un moment côté, na début, on a lobby, si elle est en mbongo nanga, okomata nzete. Si elle est en bolingo nanga, okomata nzete. Donc voilà. De l'autre côté, toqué un peu plus loin dans le lobby, basheri balingaka nini nzete $100 pesa ye asomba kabelo nangano toyebi ke no quand quelqu'un te demande pesa nga nzete asengo nini $100 oui. Voilà donc moni basheri balingaka moi 100 asomba moi kabelo le 8 mars ba maman balukaka moi 100 on asomba liputa pour apparaître belle azala bien donc côté msuna ina lobby auti na Europa aye en Afrique koluka nini nzete surtout awa en Afrique banzete enayebi koseki banzete etonde ebele ya milai mikuse minene kubula boum pour bazobosa na mpe kubula boum donc voilà yango mpe kaka kubula boum na bauti libanda mpo donc nautaki na Europe récemment nautaki na Europe nakendaki na Europe nakendaki te nakifaa na kati ya ndako fai na goûter Europe nakendaki ti ba Belgique ba Lyon ba Lille natamboli na bazamba na bango ya Europe namonika banzete bamikuse banzete moko boye kauka na ba hiver et tout bino banzete eza namona zamba te bolakisa o te bazamba na biso eza mais eza moi bipai mo mpe reculer quoi nabi mais kolongwa neti biso so na kin olongwa kino kinitiba matadi en tout cas omona banzete ya ba forme belle mais quand kolongwa de Paris ti Belgique na mona nga ba dikauka boy donc c'est biso na Afrique to na nzete donc bato bele ba utaka ba kima kuna na Europe ba ya koto koluka banzete pour parce que banzete et pesa oxygène pesa ba fruits et pesa mambo bele ya bien après na suka nayebi ke place oyo na lobaki bato tellement nazaka mal compris abo avala onka bongo kwa kubula da kubula da slogan mo zaka avala onka bongo mela onka mela onka bon ta bondimi te nga na lobi déjà bongo quoi on comprend explication ko ya après pour ne bagi faut na s'expliquer na enfin na un jour na maki lokamba donc il faut na s'expliquer voilà tout en tout cas on a linga ko s'expliquer en tout cas ça va se préparer qui vraiment conséquences merci beaucoup ya on a moni ba bengi sur les sous-souté voilà mais na CP là en animateur mon à boire à place on en nzete azate apparemment lelo je contretemps azate maladie ouais très bien tarmac donc ba yambi est bien mais la salle bazolo ba ayeko sécuriser GSAC to zongi caché on sur GSAC mais donc voilà, il tombe bon. Bien. Et petit GSAC Chimpoi, Mbote, donc bazomon a GSAC na à travers hier. Très bien. Parce que peut-être ça fait un temps, peut-être GSAC a bimisi banzimbo. Très bien. Très bien. Donc il est peut-être GSAC a le bagage. Non, on a vivant, il a bossé que ça n'a ndeni donc et créer pas polémique était donc. Mais à un moment donné, parce que ngana yamba moi trop, na tout na yo ba question wana. Ozolinga li sous côté sa chance cité na ba animateur na yo pourquoi? Réponse pour répondant au lobby. Parfois au kimaka monotonie voilà. Faut pas ba mesana na eloko moko voilà mais na départ il y a bande comme sous ne baloba les malheurs fait les quelque part les malheurs est bon de balobaka donc na remarqué qu'en absence il y a bande comme sous bien na départ il y a bande comme sous ba oyo ba tika na bango ba retrouver le bonheur au pesi bango ozo pesa bango makambu ozo beta c'était pour na bango babima. Parce que moi je suis quelqu'un, n'a pas de devise, n'a pas la vie en fait. Je cherche à aimer et non à haïr. Je cherche à guérir et non à blesser. Je cherche à servir et non à exiger les services dus. Donc, on a zagi na bango baza bato ba edaki nga pe na ascension. Vous comprenez? Donc, subitement, et ça y moi temps, bato wana mona bango te. Par rapport ya, to bande ko éviter monotonie. On avait fait déjà presque
presque 8 génériques ensemble avec eux. Vous comprenez, tu es bien l'orchestre après 2 ans de effacer les tableaux. Na batangwa kala. Les équipes m'a bêté parce que voyez animation, soit animateur, tu les tourner trop, ils ont des commis des messages na batu na mat parce que tout na voix na yaza kokoma au ça la monotonie en fait. Donc c'est un peu ça. On n'a pas zaki na e. Mais na bana ko boya tamsu ko boya ko blessé ba oyo. Na zaki na bango. Tangu nde balobaka keno ego batu batonda égocentrie et bamoni keno batu misusu ndenge na osala biloko nga na koma ko sala pona nga moko pona biso nyonso il fallait ba pesa ka bango basala to dindaka po et après tchana no boto comment ko dinda on comprend quand on a même voix on a dénigré en côté quand on a même voix on a to beta qui va jouer les ballons net to beti ba tika ko net to ba buka les peka ba to ba yebi ba sort na net nga na ndima ko galérer parce que nga na za créateur na za muta succès zanga mais na ndima monotonie wana et exister quand même moi mouké on comprend na accepter yango moi monotonie exister moi mouké après na senga ki bango to calmer to se stopper na awa na ke na makambo na ndena zo ke na après to ko ya ko zongela OK oko patienter 3 ans après ko zongi sous ya sika OK on comprend total les ala tant que to travail car biso ba to belé to bano na musique lelo to kuti bango to l'équipe bango on comprend tant que vous travaillez ka yeba ke non yo ko zalaka no ka obunga kate donc ngana déjà ra moto na linga ko blesser batuté yango moni ebimate ke lokola soki po soki X a déplacé yango moni batumsu ba chance non et là les malheurs des uns fait le bonheur des autres non moi je souhaite pas les malheurs na linga malheur na ba via batuté mutu pa yoki atozala kawa bonheur atoke to souhaito kaka bonheur ça la bien yo mo kaka na place azali bandeko yo mo kaka na conduite na yo soko tambusa mi bien te nature nde côté ya yo parce que nature existaka nature nde ko yeba ko encadrer siko omoni ingratitude na yo omoni impolitesse na yo omoni mutema mabe na yo côté sukisi yo voilà ngana longa wenge musique maison mère na voix normale na tasi na wenge musique maison mère na yanga ko sala musique na longo pe kapo na musique na koti na studio nanga na beti nzembo nanga na sali clip nanga sans problème et bimi bat yoka donc voilà tout le monde est libre de baza mutu sozaka libre ngana za ko na koki ko imposer mutu musique te vision musique eza mutu na mutu boni que vision na tous ensemble tout ça so boni que vision na tous ensemble sauter ça va choisir donc librement voilà librement qu'est-ce qui fait que n'habiter so cible na bino za comment musicien soka longwe pa ya Robinho Mondibu il faut alana cible ya orchestre il faut kota musicien pe soka wuti na orchestre moko boye alana cible na il faut ya pa Robinho Mondibu ça va pas blesser bino ba leader ou comment ngai na yebi ke non musicien soka longwe pa nanga partout que ndaba bazwaka na valeur ba contacter lokola bon fruit avec ko tia poids na orchestre wana menga ba bayaka o tia poids te pour bakutaka toza déjà to pesa bango ko nde makambo bomona elinga na zwaka mutu daleneya mutu koza koto zaki ba mona kote ba yebi ote moye pananga na sali oyebani nga bazwaka ba yebani te o na sali ba yebani nde bazwaka poni bazwaka ba yebani te miso pe bazwa ba yebani te bazwa bango te basala pe ba yebana te on comprend très bien donc on comprend makamna yo expliquer donc voilà soki alongwe pananga bakendaka kuna bakeko cha poids bakeko lamusa eza mabete bakeko lamusa ni simple et pananga masoko okei soko keyo lamusi te soko za mwana ngate place oke fo lamusa ata bazali na succès te faut pesa bango succès koto kei do faut pesa succès so pesa succès en tout cas oza ndoki oza muta libabe oza muta malchance en fait oza rasa mabe il faut que au long pas mon dit koto ke il faut simba et ça la nga fier na mona ke batu na nga so ba ke place pour ba ke no ba coûte désordre
bapanzaka ba orchestre moi pe na oka kuna bato bakomi kolongwa bato bakomi sala nga mona wana soldat ça ba oka dalesa ki bana hai oh là là dalesa bana hai de ça bon déjà donc so ake kuna donc ake ko tongi ya ko yana makambo bo comprendre te quoi là c'est ba misa mundibu on comprend. Donc voilà, donc on appelle ça. Aujourd'hui, vous êtes fiers, Yaoloba, que bien que vous travaillez ensemble pour le moment, mais ceux qui baquent de l'autre côté, vous êtes fiers na énergie au sali na kats na ba. Ouais, pour le ngolanga le côté. De temps en temps, ok, et le ngolanga le côté. Au monité, tout ça na bisoka, tout bête na bisoka musique. On dit ba bungité, on dit ba bungité. Voilà. Donc pour ba tout les aboyer, ba yebi vérité, ba yebi secret, ba yebi mundibu. Donc voilà. Pourquoi bazora ba oba yebanité? Ponga nazora bi pe na bongo za nazora ba oba yebanité. Nde na yebanisa ka bango. Yo zora ba oba yebanité. Nazora ba oba yebanité. Yo so mona nga na zu misa uto kese mo ba yebanisa ka ekuna. Ba ya ga nazora nde ba oba yebanité ya ka. Elingolo bani ke ba oba yebani balinga ko ya awate ou comment? Ba oba yebani. Balinga ko ya ba bula awate ou comment? Parce que à moto zo pela ba yebana déjà bazata. So mona tambo ba yebana bazaba ko étouffer. Vous comprenez? Ok. Vous comprenez? Yo mo na yo na ba idée na yo, ils ont na place ici. Oya makamne yo na place ici. Makambo sko biso to ko pesa yo. Yo mo na tamso bo nilitana kilo kwa ngongi ngoso ba pesio. Omoni yo boya. Mais ba to ba wele la ka kwa envier 600 mundibu. Mais là biloko mundibu sala ba peso ko boya. Peso ba biso ko matanga. Oyi ko boya. Oui. Boya sala comment en fait Mamolo ba tout à l'heure awaki so apesio ngongingo ko boya so apesio ko matanga. On a zana secret ko yeba ko sepelisa bato. Si. Ah, c'est quoi sepelisa bato? Na yebi ke ndena una mboka oto yebisaki bango biso bakolongwa suma bango bayoka kite bon mystique balobi beta bango bon et salama ramna bamboka o ngapi kuna utlele mubunga ngingo ngingo Très bien. Parce qu'on doit faire la promotion de cette chanson. Micro dans les Okay, on doit faire la promotion vraiment de cette chanson Nzete. Nalobi vent oyo yaki Nzete zoya cette fois-ci Nzete boromata. Toloba comme tempête sur le plan même la Kinshasa aux otambolo zoka comment ba retomber là ça. Nzete yo mtukoye bisangati. Non, on part d'abord, on part déjà donc nasala déjà makamnanga tout esprit ça va. OK. Nasala raté que nazela la réponse à ma bé. Nasala déjà expliquer ça va et ça bien. Il y aura musique. Beta même côté refrain. Beta refrain ya ngongingo. Voilà, tous le refrain ya ngongingo. Il y aura musique ya pamba. Donc il y a loko de na boyo. De na pamba bandana. Voilà, il y a Edo Mopatas na Brazza na Missé Makoto. Attends sans voix. Okay. Donc il dit ah bah tu faut baseper là. Voilà. Donc na yeba makam na salaka na yebi kino musique ya bien ezaka na place nango. Voilà. Voilà. Très bien, en tout cas on a félicité en même temps. Merci beaucoup. Là on a tala clip en on a vu waouh. Merci. Robino
Ça fait du bien. Alors, non, ça va. Ils ont aussi battu moi Sima. Pour revoir non. Ah bon? Et ben quand je dis c'est ça pour revoir. Nga za rappel na l'accent rappel nzilati. OK. Na yana robina mundi boyelele. Okite 400 mondati. Ka batutu ba yibaka. Basaila ngoti. Oyokate. Na yana panza selekele makambo e bandi sikoyo. Oyoka selekele te. Voilà. On comprend? Donc naza mutu oyo ba tatouani. Tatouani. Oyokate. Et 400 ba côté mususu. Donc na mutu oyo na ndenga ko mikumisa te na biki batala nga pe po bazwa ba idée. Donc tant on a aussi les lots alors faut se préparer en conséquence. Très bien. Donc voilà, tu es lobby au kumisi bongo donc na biki yo. Non, ça les ça m'acasse vraiment. Voilà. Surtout côté télé et technique hein, Nassima. Ça va. Merci beaucoup. Mabo pour na vie. Aujourd'hui, Robin Mondibo, qu'est-ce qui se passe avec Ondeko Nayo, frère Nayo, son frère Nandinga Msala, Inosibi, tantôt Koto Kuna Balobik, tantôt Koto Yo. Qu'est-ce qui se passe Balobik, au traité Ndeko Nayo, c'est comme s'il prend de la drogue, ceci, cela. Donc, non, qu'est-ce qui se passe en fait? Ceux qui n'ont pas comprendre imagination, voice on est les cas qui on est des grands, voilà. Tom, on est des grands musiciens connus de partout. Voice on est tambola kiti. Ata ba camarade ya moi na la classe ba rotinde la ngati. OK. Vous comprenez? Tant balinga pe musique na ye, mais regarde, vous les musiciens vous êtes comment? Vous êtes comment? Donc lui c'est un petit, on sait que c'est un petit envers toi, mais comment il peut te traiter d'un enfant, peut-être d'un enfant, essaie un peu de nous expliquer. Ou on a des camarades et moi dans l'école. Voilà. Quand voilà, na luki ce qu'on appelle et troubler bateau. Tant que zolo ba makamususu, yebaka likambo na zolo ba o na olobela nani et okoma wapi et kende wapi. Peut-être que au sera qu'un exprès. Oui, que non a tout la mundi bo mundi ba lo ba na bimisi nzembo nanga na chrétien mundi bu a relega opel sa moto pour pesa nga moi bes pour bazar bato liboso ya ko provoquer après ba ya ko lo ba que no biso to chrétien to zo luka otu mo la ba poto zo sexy. On se comprend? Très bien. Moi te na fa na nga calme. Na lo ba ki na nga te na kipe na nga te. Mais ça choquait quand même. Et dérangeant Kiko. On a lo ba ki na nga na mutu te so eloko c'est un grand monsieur aussi. Alors sa musique na il est connu. Na oya teke na boudé le wande na bouda bat musu parce que na mutu musu à venir ata alomba na occupé te a oluka ala de bembaza ko kufa boti kuna na occupé makambo azolo baté. Voilà. Vous comprenez? Oui. Mais un grand monsieur comme Inosbi, un grand artiste o ngape na kolinga azala existera toujours pour to tetanaka. Très bien. Vous comprenez parce que ça attaquant valable. C'est pour la tout lors de concurrence est toujours concurrence est loyale. Loyal oui. Ya dit que mundi buso zo bimisi ya ga mabe ke bana ko dinda pe so mundi bwa bimisi ayebi yango donc ngape na yeba zo na yeba ngape ke no soka zo ya parce que na fona batuna nga na yebi ke soka zo ya na kubanga soka o cha tu ka fona bongama. Ah bon? OK ba pe mingi te na kongwa. Ah bon? Ba ya kutanga. OK Voilà na yebi ke oyo soka zo ya ko ya mabe. Oui, il y a ma belle mondiale perda de la sécurité, secret, à perda, à bunga déjà, bunga nzela, oh déclassé. Tout ce qu'on a deux, oh on a la bateau sotali que non, le bi que non, yomozo le ba que non déjà bunga. Na ebi misu bazaki babando ko bank sabe ba bunga. Ah bon? Ouais, ba bunga. OK. Ba bunga par rapport à négligence. On est tingande na abo. Ko musique na ba tokumisa nzembo nzete par rapport ya bango ndenge babeti nde torepetaka na bango siko na kolinga na dénigrer bango mpona nini mponga nde nakomi star mponga nde soki naza nakomi nani babunga par rapport ya ntango bandi konéglige bayeba yo baoyo ozalaka na bango bao bayedaki yo na ascension obandi kobunga na tire bando okorige yo moke moke ezala nango teke baloki yo ezala nango na magie moko wana ezalaka basecret moko ya mike mike oyo tonégligeaka en fait. So comme na succès ne te prend pas pour un dieu. Comme ça nzambe te bato bana simano ba koma lokola ba
bato mo fo balenga ko bamona soki oyenga fanda na bango na kabola na bango lipa na fanda na bango asola na bango na kabola na bango nguba mai to kabola nyonso en fait. C'est solo. Ça va faire lipa to kabola to zo parce que je suis humain. Naza mutu. Vous comprenez? Naza mutu. Nakomi nzambe te ndenge nakomi nango nazaki nango te bango pe bakokoma nango moko azawa pe akokoma oso 2 3 bakoya pe baleki te mundibu. Donc succès ebungisaka biso te so osali succès kobungaka te yebake ndenge osalaki mutu mosusu akosala mpo bato baimaginaka teke mundibu akoexiste. Siko nzambe alakisa na bino ke mundibu moko aexistaka mundibu akoexiste. Na sala pe makambo bato pe bamona na mystique a fourmi pe na ya pe na konya na s'imposa pe na musique à Congo na za pe mundi là c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Voilà, wando ba grand monsieur. Oui, donc voilà, na yebi ke soka niati ya mabe. Donc faut nga pe po toza bato abalu toza bato mboka moko. Nanga ne toza bato bina sauter. Toke na media ka toke na gauche droite te. On reprend. Yango moyi tango lobai ka sota ba niveau nga na sekaki. Vous comprenez? Parce que ti le nanga ne non to bimisi album te. Donc ça veut dire non to sauter ba niveau te. To non ka ba niveau ya to zo betana non to tchano ba sepela ba sauter ba bina et ko tsa moi muke sala biso ba kombo to tonga pe ba carrière na biso. Voilà. Vous comprenez? Donc voilà na au conseiller mingi pona minute yo aza attaquant valable. Soka bungi na bundana nani. Et ça ko ya dija ka fat ndenga kufa na Côte d'Ivoire. Monte ba banda bundane ba perdre attaquant valable. Donc il n'a pas existé. Voilà. Pour bato na zaka na bango attaquant valable ba bunga. Que yo moka na tieno attaquant valable bunga te na rolinga na zone na nzela tala leki zala bo peut-être na zui tenter to sur na ba téléphone pour yo bika ba chombo. Pourquoi pour ça qui on directement la toli bazo pesa capitaine Masua ba kumbi boatu boyoka. Donc na minute on na zo conseiller bu ba leki mususu pe va profiter. On peut cet exemple moi c'est Tamboli moi on peut camarade moi on peut routine de la yo mais l'air y a traité petit yango moni no ba keza pour mi ya soit mutu peut tomber la carte mutu ko mela pe lobi biloba loba mais siko ba niveau o wana ko benga tata mko lokola ngabo mwana ndelo lokana comprendre za emeleli nini alcool diamba drogue te loko nini vous comprenez? Pour nous qui n'a comprendre ni na comprendre te mais tant na ko fanda na bia ezali makambo balabala ba mesana bongo ba impoli ba mesana bongo to mona be impoli muso benga mikolo na bango bana wana oso benga mutu mwana na yebi agine zo benge oyebi agine to zo benge mwana ndeni umwe mwana par rapport ya nini mutu amatsaka batu na ba avion mutu afutaka batu donc tu as règlement de quantité. Nga lina talise kaka kenon leki na linzela no ezala bien. Avant le bamaka mususu il faut raisonner bien. Respect oyo yo kopesa nga na miso batu na yo atana bato solanga mo na téléphone. Yeba ko zo mizong c'est la paix en même temps respect wana. Très bien. Donc na lingi oyeba hake un grand nom, un grand monsieur ou qui ko sala ka babilo comme ça na ndenge. Omoni ke ezali voice. Ezali na coulisse mais bimi na poisa. Donc c'est que mutu wana ya tindaki voice et déranger qui a monté le compte mon qu'il fait au Congo. On comprend, il se prend pour qui? Au monde. Donc voilà, ngana ko na ngote na luka eto bagarre to beta na to sa makofi non. Na ngana taliseka oui c'est bien moto tika ka ba leçon na moi makamsu na vie. Au monde côté msu na dit par exemple na okaki alobi à sauter ba niveau. Dans na meka ko éclaircir que yo sauter ba niveau. Non sauter ba niveau aux la parente, nous on est des parents. To kata apongi na ba 5h30. Okinotika mwana etika mwana ngatanga musika. J'ai appris à bota azana mwana oui. Mais moi j'ai une nana mwana ya moi si ou que j'élève seul. À l'âge de 17 ans. La génération n'a musicien ni na mwana à 17 ans. Ou a beaucoup la rapé moko. Atika ete que maman moi a beaucoup la kuna. Vous comprenez? Tam susu. Ce qui va chaki ko manga. Olinga ko za même pas dans section za nango. Olinga bando perdre mutu nyonso. Ndembe tam su ba biloko sala kana pe yaka côté obunga de bungisa de inspiration. Pour te vivre en inspiration. Donc, tant que vous avez un niveau, vous avez déjà un niveau, vous avez déjà parents responsables. Vous avez une école, moi, na saliboé, ok, nous signons ma cahier, tout ça là, déjà. Tant que vous avez un retard.
nakotaki ndako retard mozo obligé osala yango malgré ça tosalaka ya musique osotata mosusu baniveau olala banzala te biso obeta bamusike olala banzala biso obeta musique ya chez bino bozangi fufu ozo comprendre fufu ya raté chez bino donc tovivre baréalité moko boyaki baaccepte ozala musicien te na famille yo bandi yango ntango mosusu mwana moke babandi koencadre yo nde na famille mais biso eza tobandi na kobunda nanake famille bazo accepte yo te bato ya quartier barejete yo biso bana basalongo na musique bamusicien bayeba musique te bamona biso lokola bavoyu moko boye donc baquartier rejete yo famille rejete yo okose retrouve na balabala biso la na bacarton na babalabala biso tomitongi mpo tokoma bamundi bo bamusicien na mwa bavino ya biso kaka moke toosala nde bozobenga yango moke Voilà, merci Robino. Biso tomitongi tomisali sans concours. Il y a réseau Vodacom, Celtel, nini, rien. Tomitongi. Vous comprenez? Mundi boyembaka sans ba featuring. C'est la même façon aussi. Donc ça veut dire que ceux qui bazongi sio, au sauter ba niveau ngana sotaka. Ou sauter ba niveau ngana sotaka. Par exemple, les OP103, bravo à toi, mais c'est la même façon aussi Bakbaloba. Qu'on travaille dans la maison Mereza, Tsarate, ils appellent orchestre à Moukete. Bah, te belé pe bazwa occasion. Mexico, maison mère, on a pesé ngomba ya makambuti. So ba tsaka peut-être kota na ngomba maison mère wana. Autant mutum so talo Miss Rouge. Yo mo king madon fa notre jomo JR Maro. Pembe. Vous comprenez? Ah talo ka fi bambebo. Toi, t'es qui toi, chanteur, toi chanteur, toi chanteur. Mais qui m'a quoi? Vous avez besoin de affronter ma maman na ma cambo. Ou yo kuti ba fuli ba mayasika. Ba fula ba tuté. Mais mundi boya bolingo eza poison mortel bocha yango. Vocal moko. Mais na beta ba kao na ba yemba ba nzebo ba kenda ba poto ya Europe bazo ba kao ba palpite ba miko se palpiter donc itie to luka to panza yo que c'est pour ta force mais ba bozo le ngaza elembe nzoko voilà il faut comprendre juste entre parenthèses, Fongola, il y a na maison. Malgré faut calmer moko. Mais ça veut dire que mundi bunda na sekaki na sota ba niveau moko boye na zaga na esengo ba niveau ya vie onga na sota na zata na niveau na zaleli. Soki ba lobby lelo batanga ba artiste ya wongi musique à maison mère ou ba sa filta wongi musique à maison mère ba otanga pe Robino Mundibu. Là c'est bien. So ba lobby na artiste awo bon tu mi connais makambo ba vie mais na wenge wana pe siko na ba vie mingi na wenge mubimba na siko na za na ba vie mingi nanga na hotelema drapeau nanga 22 millions 22 millions na misu vous comprenez et ça vérité bana wenge voilà vous comprenez et ça peut vérité bana wenge. Tous les biso tout formés pas Yahweh rançon les grands formateurs tout ça fierté nae biso tout mutuna mutuna coin nae na marque na manière nae vous comprenez Mike. Okay. Donc voilà. Très bien, merci. Nous avançons pas mal petit à petit vers la fin de cet entretien. Nanito zonga lisus na show après tout clôturer na biso na tikabino na répétition nzete toujours à tout consommer en nous. Cette fois-ci tous les sous nzete et ça la mélomane de la bonne musique qui toque. Voilà.
selikana mbongo na ngai komata selikana bolingo na ngai komata auti na Europa ayela wana Afrika koluka nini koluka nzete situma wana Afrika banzete etonda bele ya milai likusa binene kubula isanya zete zete bakudini chaku bakudini zete tola pesa akomba kabelo mama lubanga nini tola pesa akomba liputa bakudini 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 aja ya mama mama itashide palesi olongo tolanga mwane tobeta tobina talemisa yaya tobeta manyako tobina talemisa mama tobeta danse abena chou on va danser, voilà, on va danser, voilà. Telema mwana, tobeta tobina, Bongingo, tomola mama, Bongingo, Bongingo, danser avec des choux. On va danser lélé, on va danser lélé. Voilà, la. On va danser lélé, on va danser lélé. Voilà, la. Tombola rabi boko le babi sika singa nyau. Serge Mongala, tombola beti. Bitilo. Maniako, Tobeta, Gigi Palmi, La Palmere, Ricky Sengele, Tobeta. Ça peut pas les yeux. Itachin Zamba, Philippe Mombe. Nancy Futila. Bon, concurrence à Ngongingo. Ah ouais. Pas Robin danger à 800 $. Ah ouais. Concurrence à Ngongingo. Hein? Omaye koboma. Ah kufa papa. Concurrence on a tchela ngobasi mibalite. Oya koboma avinzete. Aye kolala na nzete aye mabe nzete aye mabe ngongingo aye mabe babia azami bali Tosini démonstration ngongingo
se passe en direct. Ah ouais. De la télévision. Ah ouais. Télévision. Comment c'est? Afrique Lengi, je m'ai dit Kamba. Aïe ma bé. On la met ça, on la met ça. Démonstration. Ah, Chomasele. On n'a pas formé. Ngongo. 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 Pasteur botika biso na boza kwa sembo boza ka wana. Bayema be. Ngongo. Démonstration. Nani Boganda? Ayema be. Lakisa ki mobali kwa. Telema mwana. Obeta tobina, telemisa ya. Ngongingo. Kubula. Fungama. Ngongingo. De côté de route à la suite. Déjà, on a déjà dans les bons. Tous les gars. Tellement. C'est bon. Papier. Bonsoir. Démonstration. C'est lui qui va gagner aujourd'hui. Il va rentrer à la maison. Doser. C'est là. Oh, Malembe. Le gagnant va rentrer aujourd'hui avec un ZT chez lui à la maison. Aujourd'hui, le gagnant va rentrer avec un ZT chez lui à la maison. Tolega. Tobina. C'est bon, merci. Ça va de côté. Nasi Foutila ya Pinja Kendimi. Dans les bons. On cherche un gagnant. Dans les bons. Si. Tous les gars. Quand la team dit yote, quand la seka challenge. Telema mwana. Tobeta tobina, telemisa yaya. Ngongingo. Tobina. Ngongingo. Voilà. La vie appartient au courageux. La vie appartient au courageux. Hey. Yo. Telemisa yaya. Tobina. Manyago. Tobeta. Tobola mama. Hey Nzambi na ngai. La vie appartient au courageux. Courageux.
Betty. Bitilo. Maniogo, maniogo. Merci pour ça. Les suivants. Danser, Abena Chou. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh là, la 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 la. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh là, la la la. Kalema mwana. Oyo tatobina, telemisa ya ngongi ngo. Tombola mama. Ngongi ngo. Manyogo Ngongingo Ngo John Sadeika na Sudan. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh la la la. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh la la la. La mona, télévision mona. Tobeta domina, tombola yaya. Ngongingo, tobeta ngo. Tombola mama. Ngongingo, inzambina kai. Maniogo. Ngongingo, tobeta ngo. C'est bon, merci. Tolega. Telemisa yaya. Ngongingo, tobeta ngo. Tombola mama. Ngongingo, inzambina kai. Maniogo. Ngongingo, tobeta ngo. Ngongingo. Asengi. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh la la. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh la la. Telema mwana. Tobeta tobina. Ngongingo ngo. Maniogo. Ngongingo ngo. Mama obona. Upini wale nani oyo? Ngongingo ngo. Yamona. Ngongingo ngo. Tombola. Ngongingo ngo. Ngongingo ngo. Ngongingo ngo. Maniogo. Ngongingo ngo. Danser, Abena Chou. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh la la la. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh la la. Tombola mwana, teleza mwana. Tobeta tobina, tombola mama. Ngongingo, tobeta ngo. Tombola mama. Ngongingo, inzambina ngai. Maniogo. Ngongingo, tobeta ngo. C'est bon. Ndawe. Bali bomo. Ah, mais le lati pantalon, tu as la bien. Tombola mama. Ngongingo, Tobeta ngo. telemisa yaya. Ngongingo Tobina ngo.
Manioko, manioko. Ngongingo. Abeta. Ngongingo. Obina. Dansez, 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 Abena Chou. On va danser lélé, on va danser, on va danser lélé. Voilà, voilà, la 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 la. On va danser lélé, on va danser, on va danser lélé. Voilà, voilà, la la la. Tell me money, Tobeta Tobina, tell me say yeah. Ngongingo, Tobeta, Manyogo Manyogo, Ngongingo, Tobeta, Gigi Palmi, Ngongingo, La Palmere, Ricky Sengele, Ngongingo, Tobeta, Ngongingo, Ngo. Ozi Sante. Sapot de Palestine. Papa Ngongingo Ngo Ngongingo Ngo Papa Sig Papa Sig I am a baby 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 Tell me mwana Tobeta Tobina tell me say ya Ngongingo Tobina Ngo Manioko Manioko Ngongingo Tobeta Ngo Tombola ya Ngongingo Zambina Kai Manioko Manioko Ngongingo Tobeta Ngo Danse 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 Abena Chou. On va danser lélé, on va danser, on va danser lélé, voilà, voilà, la la la, on va danser lélé, on va danser lélé, voilà, voilà, la la la. Tell me mwana, Tobeta Tobina, tell me say ya, Ngongingo, Zambina Kai, Manioko Manioko, Ngongingo, Tobeta Ngo. Papa Sige Ngongingo Tobeta Ngo Simbaye Ngongingo Ngo Chuba 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 Papa Sige. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. C'était vraiment chaud, très chaud. Avec la team Chiffre 9 de Robino Mondibou. Félicitations. En Merci tout cas, on a beaucoup. vécu l'ambiance en live. Merci en tout cas. On a évité pour la moto à Roland Zete. To yom to zende faut pour na. Ba danseuse baponi. Nazana batnanga, nazana mutnanga opena na moi fois en Zete. Ba danseuse baponi. Baponi déjà. Baponi d'ailleurs mutu a gagné. Voilà. Et ça a bien émotion voilà. Voilà, la ligue est à la caméra ou adressé message Yasuka. Merci beaucoup, merci de l'opportunité d'abord au PC Bissou. Et bah tout va gagner. Merci. Le beau temps va gagner, on est des gagnants. Les gagnants toujours. C'était bien. Voilà. Donc bon Kabolango kaka. Merci. Donc par là naina singaka na batu, nous étions déjà disponibles dans la plateforme et tout à téléchargement. Pour consommer en nzembo na bino ba congolais, nzembo na biso ba congolais parce que tolingi race ya musique ya Congo et bungate quoi. Tous ba musiciens oui, tout ça là ba style moins belé mais oyo eza penza ya biso. Toza na facilité à s'adapter na ba style musu tout ça la ngode ya bomona tobeta ba afro house ba afrobeat ba R&B simbara déjà mais oyo eza penda obiso to botama nango. Donc ba fanatique ya musique ya Congo ya race ya Congo je crois nazomi constater na makam nazoloba. Donc ça veut dire que
bino babokozwa nzembo oyo bokoyokisa ngwana bapaya po ebima siko libanda. Donc bozala fier na oyo ezali ya bino, fier na baartiste na bino. Baobi basalaka nde tosala bastyle wana misusu toza pe ka fier, mais oyo pesa ya biso toza plus mingi fier nango parce que tala kaka quoi. Nzete yango wana et merci na ndenge bozo consommer yango pe déjà ezokende bien, zo évoluer bien. Seul moyen na biso pour na continuer malamu na musala oyo ezali kaka ba soutien na bino moralement, physiquement, na ndenge pe matériel. Donc yango permettra biso pe to évoluer toujours quoi. Mais plus mingi tozana besoin ya soutien moral, ba conseil pour to quoi évoluer. Mais pour ce moral faut ça bien pour monter au retourna futur na quoi. Voilà, merci. Merci Romy au niveau. Moi je vous dis déjà bonne chance pour la chanson Nzete. Merci. Voilà. Patron Mboka Oyo. Les grands mécènes locaux, Eric Mandala, Abed Achou, patron Bogos, Napesi Bambote, les défenseurs des opprimés, donc Pascal Niembo, il y a Madame Sarah, Napesi Bambote, donc le président Yves Soal, toujours fort, Napesi Bambote Payaza, Nabo Sanité, mon grand frère Ricky Sengele, Duc Denika le pouvoyeur, et des taxes seigneurs de la terre, Betty Pitilo, Ravi Kabasele, Izedogo, Poison Kastra Serika, Yadjongonda Himen. La terre avantageuse. Voilà. Et pas vous allez Bambote à trop. Na pesi Bambote Nangai na Eric Gouanye Mobali, Alain Mousikelo, toujours ensemble. Na pesi Binoutou. Bambote Nzete yango est disponible, bon continuer à consommer yango. À bientôt, bon je loko. Après Nzete za te côté kamaloba te. Ba mona ka musapi. To yango to bandi to mona ngo te e ko mabino boko bando tchango bo. Bibo doda. Zo tchango bo. Merci. Yaka. Voilà, donc consommer, en même temps télécharger la chanson Nzete na ba plateforme nyo surtout. On se retrouve prochainement. On se dit bye bye. Viens. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.